Pour ngai na omona kutu premier ministre bakoko tiana muto aza capable na ngo asalela batu pe public pe population bamona bakota même Jean-Marie Lukulasi premier ministre akosunga peuple congolais ayebi pasi bana Congo ndenge zali omoni ko désigner bongo na ba oyo ba sala bazali basalaka tindenge pe tokomi na position oyo ngai vraiment parmi ba oyo ba sala wana déjà mon côté na che na motema nanga abima premier ministre na ba ebanso basali uta 2006 na zuka pembeni na zuo ya défunt maréchal Mobutu te depuis 2006 ti 2018 to moni musala moko basali le peuple zate alors pona ngai sengeli chef de l'état asala choix ya malamu ayeba kopona moto nini oye sengeli azala premier ministre pona ngai na moni ki mutu aza capable kozala wana c'est Adolphe Muzitu. En tout cas on a vraiment écosé Adolphe Muzitu. Il fallait qu'on fasse ça d'abord. Papa, Tomoni Ndeko Augustin Kabuya ba désigné formateur donc à la minute au gouvernement Ekobima pour nayo au CPLA Torolingana Nindaza la premier ministre du gouvernement Ezoya. Bon, bakolo bango Augustin Kabuya Augustin Kabuya a problématique na kati ya IDP. C'est déjà ya kolongwa. Aza mutu moko o bako été na kati ya place wana. Pour ngai na omona kutu premier ministre bakoko tiana muto aza capable na ngo asalela batu pe public pe population bamona bakota même Jean-Marie Lukulasi premier ministre akosunga peuple congolais ayebi pasi bana Congo ndenge zali bana mingi bazala ko chômer na kati ba quartier na kati ba commune banini yemoko Jean-Marie Lukulasi azui bango à charge azo supporter ba pe bandimi bafandi kimia soki bazuye batie moi place wana en tout cas tout le monde mwelo kwa malamu ko sala me place wana. Merci beaucoup. OK, merci. Mbote nabino tozoze la gouvernement sika ebima d'après yo nani nde olinga za la premier ministre. Bon, merci. Omoni ko désigner bongo na ba oyo ba sala bazali basalaka tindenge pe tokomi na position oyo ngai vraiment parmi ba oyo ba sala wana déjà mon côté na che na motema nanga abima premier ministre soki pona ngai ezali na moko nganza mwana mososo mwana limete tozali na moko oyo asala nanu te mais makambu asalaka pona population pona bandeko na ye ya mososo ya limete non ondima te auti ko postuler azwaki plus de 7000 voix mais tozeli akatani petit ndenge azali wana ti lelo alembi biso te soki pona ngai naza na moko susu te oyo nakoki kopona po abima lokola ezali place oyo
banomaka konome. En tout cas, je vais l'attendre hier. Abima Premier ministre et ça la plaisir. C'est M. Yves Baba. Owana vraiment azali pour nangai, pour nabiso, pour na secteur nabiso mobimba. En tout cas, sans faute, les caïmans, matembele yasimandako. Nagoloba mingite. En tout cas, eloko oyo, bole kisango, lokola ezalaka nomination, azwa place swana. Pe bokomona, bokomona te, sona bi bokomona mabe, tokomona musala akosala. Po azalaka na souci ya bana mboka, ya kosala musala emonana. Azalaka kutu wana, asala nam na société te, na gouvernement te. Mais apesa kamisala na batu bazo sala. C'est un transformateur, un point, un trait. Ok. Mbote ndeko mopanzi sango. Tozoze la gouvernement oyo ekoya na mikoeza koya d'après yo osepela na indaza premier ministre. Bon, pona ngai na kosi ya liboso na pesi mbote mingi na mokonzi ya mboka pe na pesi mbote na ba politicien nyonso tu ya Congo pe na ba mapinga na biso na ba voyant soldat oyo bazali na front oyo bazali ko bimisa motoki na bango pona ko défendre mboka na biso Congo. Pona kokota na lisolo na biso ndeko mopanzi sango ya liboso na koloba ete na ba ebanso basali Wuta 2006 nazwi kaka pembeni awa nazwi oyo ya défunt Maréchal Mobutu te. Depuis 2006 ti 2018 tomoni musala moko basaleli peuple ezate. Alors pona ngai esengeli chef de l'État asala choix ya malamu ayeba kopona moto nini oyo esengeli azala premier ministre. Soki nalandi malamu awa na limité tozali na oyo akokambaka bayeba kufela mibali na bayeba kufela baboti aza kokamba bango na kombo ya Yves Bapa auta ko postule na national na pena provincial mais toyebi makambo nyonso tu ndenge elekaki na seni wana tobosani yango. Mais pona ngai chef de l'État atia litoi pe atia misu na ndeko na biso Yves Bapa oyo azali molobeli ya bana limité molobeli ya mososo au chef de l'État ayebi limité ayebi mososo ayebi mombele les défendeurs ya bana ya babola ameka kotala likambo wana ya ndeko na biso Yves Bapa. Vraiment na suki wana. Okay. Mbote tolandi biso nyonso ndeko Augustin Kabuya abimi formateur donc yende mutako identifier majorité ko bimsa premier ministre. Alors d'après bino bokolinga premier ministre ezala nani? Bon, d'après ngai na ndenge na yebeli pour ngai na moni ki mutu aza capable ozala wana c'est Adolphe Muzito. Parce que sa façon de travailler donc ils a vraiment makasi. Donc mutu ozala wana ezaka Muzito pas Muzito na moni nga mutu mususte. Bon pour na choix mokonzi mboka sali ya formateur a désigner réaction nos amis. Bon, choix mokonzi mboka sali nga na sepeli nga na ngote. Parce que Kabuya na IDPS non kuna zoko ko gérer ngote. Ako gérer IDPS azoboma IDPS. Siko bazue ba tie formateur pour na ligne. Ba tiaka muto aza compétent, yemo aza na incompétent, bozue bocheye. Na sens nini. Izako bomaka mboka pour ça ka ba aventure, pour message ba aventure. Merci. Merci beaucoup. Mbote papa. Ya mbote papa. Tolandi biso nyonso désignation mokonzi mboka ndenge babimisi formateur si ma formateur ba ko identifier majorité pour bimisa premier ministre. D'après yo Monique nani nde fois à la premier ministre. En tout cas, on a vraiment écouté Adolphe Muzito. Muzito ndi mtakoza la ministre na biso na kata mboka na biso. Pour parce que la fois passée à travailler fort dire et puis tout le monde a dit que budget na biso il m'attaque vraiment. Bon pour na choix mokonzi mboka sali a nommé formateur Augustin Kabuya lilo bano zali.
En tout cas, Kabuya a la compétence de diriger informateur, il y a Makambunyo surtout on a pour Magambo Itali gouvernement. En tout cas, a sa capacité. Et puis, kuna na parti à coquille et logoté. Manifestation au biso togo ça la tant que biso ba combattant a étouffé en nyonso, a étouffé tout na kata parti. Donc, tout en avoir mon côté ya Kourbake, président APCE à l'informateur na kata mboko na biso. Merci beaucoup. OK. Arabama.